msusu tondo tonga no moyo tonga na nini exacte kisongi osisi kwa mbrie ibeti to mama okay parce que mama msusu tondo tonga no moyo tonga na nini exacte kisongi le kiozo bato bimisa non na comment ça na bini kam na nga mona meli yango ti Espèce d'ingrate. Espèce d'ingrate. Non, ndeko ebite na na problème mo se na ndo so na ibet ero be na beteli na ngai. Mais yo na bakal. Espèce d'ingrate. Bon, merci en tout cas. Pange avec tout l'ombele Mumba Kamedi Nimenisi Sabangeto Mumba Kamedi Geye ni bombi wakezika Mumba Kamedi Nimenisi Sabangeto Mumba Kamedi Vota ningeye kunani Linda Bumba Kamedi Mfumu Linda Bumba Kaningeye kunani Linda Bumba Kamedi Mfumu Linda Bumba Bomba bomba kabudi Bumba Kabudi Dimenisi Sabangeto Bumba Kabudi Geye ni bombi wakezika Bumba Kabudi Dimenisi Sabangeto Bumba Kabudi Vota ningeye kunani Linda Bumba Kabudi Fumu Linda Bumba Kaningeye kunani Linda Bumba Kabudi Fumu Linda Bumba Na luka na kokila yawe tombwa mananuwe nzambe na luka na losambo yawe tombwa mananuwe sija libala natiki nanu ya tombwa mananuwe sija voyage natiki nanu ya tombwa mananuwe sija libala natiki nanu ya tombwa mananuwe yawe na luka na bangomba yawe tombwa mananuwe yawe na luka na kokila yawe tombwa mananuwe yawe na luka na losambo yawe tombwa mananuwe sija libala natiki nanu ya tombwa mananuwe sija mutuka natiki nanu ya tombwa mananuwe sija bandaku natiki nanu ya tombwa mananuwe sija bana natiki nanu ya tombwa mananuwe yawe na luka na kosambela yawe tombwa mananuwe yawe na luka na kokila yawe tombwa mananuwe sija nyonso natiki nanu ya tombwa mananuwe sije nyonso natiki nanu yo tombwa mananuwe sije nyonso natiki nanu ya tombwa mananuwe sija kobala natiki nanu ya tombwa mananuwe sija voyage natiki nanu ya tombwa mananuwe yawe na luka na losambo yawe tombwa mananuwe yawe na luka na kokila yawe tombwa mananuwe sija bilamba natiki nanu ya tombwa mananuwe sija baforme natiki nanu ya tombwa mananuwe sije nyonso natika nanu ya tombwa mananuwe yawe na luka na losambo yawe tombwa mananuwe yawe na luka na kokila yawe tombwa mananuwe sije nyonso natiki nanu ya tombwa mananuwe sije nyonso natiki nanu ya tombwa mananuwe. Voilà. Nouvelle semaine qui s'annonce très bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter chez Vérité News Télévision. Mesdames, messieurs, ça aura toujours plaisir qui tourne au monde arabino à chaque fois, parce que je dis toujours, à chaque jour suffit sa peine, il renouvelle sa bonté à chaque jour. Le lundi, je crois, 14 août, lentement et sûrement, Toro Kende na suka mbula lentement malembe
Kitoko, c'est ça, août. Voilà, une nouvelle semaine qui s'annonce très très bien. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Nous sommes lundi. Il faut tout dire lundi, pas Nzambe. Parce que tout c'est week-end, tout c'est marmé bien, week-end, tout ça, Kobo, tout ça, toi qui peut-être ma place, moi, malade, moi, c'est bien, Nzambe, par-ci, par-là. Quand tu auras un week-end, tu auras pas pour bongi sa semaine. Donc, il faut se terminer à la présence qui t'aura pas, tu bénéficier de la potentialité, tu bénéficier de la grâce aux la semaine. Parce que banda éternité, zala, banda mokile, zala, baliboso semaine existait, baliboso lundi, le 14 août. Non, mais zala, donc lundi, le 14 août, il faut me mettre la bonté, il faut me mettre la richesse, il faut me mettre la élévation, il faut me mettre la bonté, qui toko, au nom de Jésus. Donc voilà, une nouvelle semaine qui s'annonce très 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 bien. Nous sommes lundi 14 août 2023. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous. On est toujours assis, c'est tout pour vous tomber sur cette chaîne. N'hésitez pas de dire un merci, n'hésitez pas de vous abonner parce que ici vous aurez toujours l'habitude de retrouver deux carrés Bachia, Garça Samou, celui qui est devant vous, 1m70, Narana par choc. Narana Kingo Mwambe, l'homme de Boyae. Tu veux la pizza? Boyae. 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 Maramboueza, je vous dis un grand merci. Merci à tout Balinga Abisso. Merci à tout Bazabalanda Abisso. Merci à tout Basabona. Basabona, te batala Abisso. Bisso to linga bino trop, tu vas toujours 100 bino to exister. Te sonne vos bino bozate, bisso pe to zalate. Donc c'est au travers vos commentaires, vos j'aime et surtout quand vous partagez, quand vous likez, quand vous donnez de belles commentaires, ça nous fait droit, ça nous va droit au cœur parce que tu rappelles à besoin maloba kitoko. Na linga ma parole d'amour te. Qui n'aime pas des déclarations d'amour? Tout le monde aime des déclarations d'amour. Des déclarations d'amour. Parce que quand on déclare, je t'aime beaucoup. Déclarer Mobala Sango, l'homme de Boya, Nokoba Bakouk, Nokoba la Chine, Nokoba famille Libota, Nokoba Bataboye, Nokoba Bataboye. Un grand merci à la Chine, à Mossissa. Merci beaucoup, Babi, ma autorité morale. Merci à la Chine. Toujours dispo, toujours. Bon séjour à Kinshasa. Je ne sais pas si elle est à Kinshasa ou elle n'est pas à Kinshasa. À Madame Jackie Powa Samou Jakina, la seule unique de mon cœur, malgré tout. Mais on est là. Madame Jackie Powa Samou Jakina, un grand merci à elle. Un grand merci à Edu Jekabouikou, la maman. Edu Jekabouikou, la maman. 3 fois star. Babi Zarapi, aux Edu Jekabouikou, Nayo. Si j'ai la totiki nanu, il y a ton mananoué. Si j'ai nyoso totika nanu, il y a ton mananoué. Donc je vous dis un grand merci. Merci beaucoup à Babi, par rapport à climat et c'est un berchka dima. Où est berchka? Boyae. Je vous dis un grand merci. Voilà, plusieurs informations. Merci à l'artiste musicien Félix Oazé, quoi, monstre d'amour, mon coup à Bongo, parce qu'à tout week-end, vous avez un stade de martyr, même si le public n'était pas vraiment à son hauteur, mais au moins à ça qui spectacle naïe Félix Oazé quoi courage mais c'est ça un homme au moins osé comme un stade de martyr n'a pas dépense tous dans un stade de martyr bon matin qui met ça osé au moins comme un stade de martyr on t'encourage Félix Oazé quoi monstre d'amour mon coup wa bongo voilà félicitations pour ce courage pour cette initiative il y a un stade parce que tu peux pas au bang à stade mais il y a un stade de martyr au petit stade de martyr mais au moins quand qui va attendre des personnes 3 personnes bah qui donc qui dans la stade donc tout le monde va bien la stade et Félix Oazé quoi tout le monde a pu bâcher sur qui wana tout le monde va fanatique babi nakina feta na zibanego na veta manasi na leki musique a peti baby e komina kozo kapale komina kozo kapale bandego na zumbogi avaje azidiki na lingina beza kaka na zibayo monstre alingina beza ba alingina beza ba ale beza gara ziba ale beza be 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 donc c'est vraiment
Il y avait du show. Peuple azosenga nini unga muda balabalia bébé bazwa kaswa soki babeli. C'était vraiment très très bien avec Félix Loisé quoi muku abongo. Toi qui pensa na stade de Marseille pendant yinda qui m'abe parce que il y a rattrapé des côté spectacle là la pongi tout le monde qui a déjà ma page zaina ma page tout le monde qui bat bazaki voilà bah CP là qui voilà merci beaucoup ba merci na Abakou Kotou ya Silabi Salou merci na ba famille Libote Belvi Kanzi merci na ba Rokombol. Il y a président Gesho Ingange, merci na ba Bobo Manoka Sien, il y a Bobo Manoka, merci na ba Cardochou, voilà, il y a Cardozo Mille Esprit, merci pe na ba abonné à il y a la tutu ba linga biso awa merci dans la Chine ba da membre mon sisa ba bito koko bossa na bango jamais ba bien comme mon sisa muto mutaka na place abi même tout muto la origine naïe des carrés to bi qui la Chine ba partenaire sponsor et numéro 1 il y a vérités officielles donc abakoki pe ko kende félicitations à Naomi Bachia celle qui vient avant moi hier resté ba biso mamba les hier moi belé so ba lisa pensa la yo ka pensa di bango. Félicitations à Naomi Bachia Ngalula, celle qui vient avant moi. Hier, c'était qui remise à d'autres, je crois, qui remise à d'autres comme ça, bongo. Donc, c'est pour très très bientôt son mariage coutumier religieux. Ma bibi, c'est bien ton robal. Ton robal à peine ça. Donc, ça t'en a pour monter. Beau-frère. Bienvenue, Daniel. Donc, bienvenue parmi nous, notre beau-frère Manchi. Il va les appeler ça. Voilà, merci beaucoup. Samedi, heureux mariage à vous tous. Voilà, samedi, heureux mariage dimanche, vendredi. Au Babalay, semaine passée, on vous souhaite heureux mariage à tous. Voilà, merci aussi. Laissons-nous souhaiter aussi un heureux anniversaire. Tout les lots, joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de deux carrés Bachia, Mobalia Sango. Nos sincères condoléances, le plus attristé dans ma famille, tout baza éprouvé. Nous va être cher na bango, nous sommes de cœur avec vous. C'est pas facile pour vous, ça va être cher. Papa, maman de Komobali, moi aussi, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, courage, que le seul Dieu a consolé. Parce que tout le monde mes condoléances, on peut donner de l'argent, mais consolation céleste, c'est très important pour nous. Voilà, merci beaucoup pour votre rester connecté sur Vérité News Télévision parce qu'on va parler des choses. Il y a des choses on doit dire. Avant d'abord, tout loba, tout quand on parti d'Ambu, il y a ma qui lobby dans les réseaux sociaux sur YouTube et après on va retourner pour parler un peu. Je donne mon point de vue par rapport à cela. Je crois c'est le moment entendu. Il va te bêler. Voilà, bébé, Rosalie Kambo, est-ce que c'est solo, bon, mais Dieu, comme on dit toujours, à pointer. Félicitations, Manique de John, le mobile qui perd Penzaza. Manique de John, père a aussi peut-être pour toi, il peut pour la Manique fait au lingo. Il y a Manique de John, attendez. Il y a Manique de John, il y a Bolingo, Somo, il y a Manique. Man qui a solo bana ni yana bolingo Yesu. Bien bon dimanche à Vieux on va bien la Yo ko kamani ke ila libala ngwa ya kiaye. Mobala ngwa uti boka ninyo. Un bon dimanche quand Obanga alinga yanga on allait tout le temps olinga yo un bon dimanche bien bon dimanche à Vieux on va bien la le Vieux bon dimanche tellement fatigué Manique félicitations Manique papa presse ba bien aussi pour toi papa pas bazu papa voilà. Je disais que beaucoup de gens disaient des choses. Est-ce que Gozala est disponible? Est-ce que Babako Solo Laka? Est-ce que Babako Yokanaka? Est-ce que Nemi Oyo? Est-ce que on va écouter avec vous. Beaucoup de gens les gars lobby la TikTok par-ci par-là. Toyo Kapoto Zonga ensemble. Voilà. Yvette, les gens les locaux moko nanga na yo na copine na biso Karine to sala be choka ba tebele. Ko
finga na ya bino na réseaux sociaux. Olekisa na maloba. Na part na yo olekisa. Yebe na part na ye alekisa. Yvette, so ça n'est l'eau moko bato bandi réseaux sociaux. Oh, on regrette quand il fallait pas na comme peut-être na niveau so il fallait pas na sala na parce que balobara ya yo eza ya yo ya mutu eza ya mutu ya kende toza baninga elo moko to lekisa na maloba na comme na po na o nyonso eleka entre yo na sœur na yo Karine o regrette na mo elo moko neti makambo eleka entre nga na Karine soki eza na eloko na regretaka eza kaka ke non na nga na Karine tolekisaka parce que Karine atusha baboti na nga natusha baboti na ye Karine atusha mwana na nga natusha progéniture na ye mpe eza na eloko na oko regrete yango wana mais avec les erreurs moi j'ai mes erreurs Karine aussi a sa part d'erreur mais le roi tozosambela toza na ntina ya koserapelani bamabe ebele te moi j'ai pas de problème avec Karine et moi ça me fait mal donc là ça concentré et que Karine elle agit comme si elle continue quand mambo na kofina na ba réseau to koloba n'importe quoi kombo nga toto Karine na loba ke nga na kontele makambo to na loba pe la chanta on banda koloba on te to pesa explication la route mais ba tunyo so to ba swana ka o yo za na loko loba ko lekisi ye ça les locaux c'est pas juste il y a kobanda ko rappeler muninga ka likambo mo au moment où il fait au sala qui m'a bé mo bochoka qui mais moi je crois que toza par exemple ngai loko oyo ngai na regrettera peut-être ça que Karine peut-être a touché Salomé et que nga a touché maman Charlotte peut-être c'est ça mais le reste je crois que nga Karine to soit la mingi pour moi on est ça que oh bato bamoni les qui a réseaux sociaux les qui parce qu'il y avait des gens au bas côté olobi nazalo bango souvent ke koswa na kame ya réseaux sociaux bato bakoti mokili emoni c'est ça donc et ça dit que le côté à trahir loyauté na ye on peut la quoi na peut à trahir loyauté na ye c'est peut-être ça que je peux dire voilà tout malé malembe pona eloko oyo osoko mona oyebisaki yango nayebisaki yango na privé nde nasolana na privé nde nasolana Karine na privé eloko moko oyo esoka Karine te mais esoka mobali ya Karine Yvette kosala live olobaki papa evi azalaka na maladi sida esoka mobali na ye parce que tokeno malembe so na bina comprendre bien Yvette Kalombo abasalaki live lobby na banene ya Karine ta côté na kata live tout à l'heure comme biso nyonso mais na lo banda mbunda mpo ato avancer parce que to ka nyonso to kozwa tenter peut-être le bamara mususu awa Yvette azo s'expliquer par rapport ya vie na ya comme actuel Yvette Kalombo ya kala Yvette Kalombo ya ranking Yvette Kalombo ya clash Yvette Kalombo ya kofinga komata elle ne fait plus partie de cette vie là bato nyonso ba ki Yvette Kalombo na mama ba clash et mata ki kitaki sala ki zonga ki elle ne plus dans ça. Son actuelle vie est permettre les sous-souter. Parce que mon Yvette Kalombo a bien changé boy. Il y a des gens au barreau qui oui, peut-être encore se souhaiter. Le quoi peut-être à mon qu'il PC mon Congo. Il n'a pas YouTube bien de me fonctionner là. Là vous savez là-bas. Osons comprendre. Yvette Kalombo a le boy, il pas ton téléphone tout ban la voice ban l'émission c'est 1h33 boy. Ça moulay ma casse. Yvette Kalombo boy. Maintenant, j'ai autre vie. Maintenant, lobby, comme personne m'a soumis, peut-être encore comme un servant de l'éternel. N'a la paix avec tous. Parce que la paix est plus puissante que la guerre. N'a ça la paix, parce que bateau n'a choqué dans les réseaux sociaux, elle en fait parce qu'elle est mon amie. Mon ami c'est Karine Mokonzi. Et Mata et Kita et Slato Swana a fini en peine à fingaye. Ce que tu m'as expliqué, awa. Muta robenda dra na ngambu na ye
La meilleure des choses, c'est fait, moi, je suis mokili sonité. Je suis mokili sonité. Nathalie qui est mokili kolobate, to ba kamana na mbora, to ba wete, olobisi Karine Poanini. Il y a des choses sans esprit. Mais, abina otala, alliance dans la salina nzambe actuelle. Mon histoire. Abina histoire dans la nouvelle. Parce que, auparavant, j'étais Yvette Kalombo ya kala, Yvette Kalombo mata qui lobel nga pene na lobelio. Mais là comment Yvette Kalombo avec dans les seigneurs. Cela veut dire quoi on a pasteur té. A combien non pasteur té Yvette Kalombo. À ta personne comme pasteur dans les jours à venir ça on peut prendre péter. Mais elle voulait juste changer sa vie. Là je voulais attirer attention na bananyo. Na bato réseaux sociaux. Bato ba toujours pour ko tuka baninga. Pour le roi, il fait le bipé boy. N'a pas que mon sa interprétation dans le lengue naïe. Mon pas sa quantité dans lengue naïe. Et mata qui est et kita qui est et sala qui est zongi saki. Mais la meilleure des choses à faire que dans la place que mata qui kita qui ils se sont de sœurs. Moi je me rappelle quand ma kambo est bandé quitté mati. Na bana ba kelo mo kabi Yvette Kalombo na Karine Mokonzi ma beta nzango na lingwala. E baba na beta nzango na lingwala to kebo na lingwala. Biso to zala tenga mo na bandal. Bata ba biso à l'époque yango to sana na bazelu mais ba Yvette Kalombo na Karine Mokonzi ba banda ko mata ba ko kita donc ba yebani ya makasi na place te. On doit comprendre. Elle bandé que bandé ko bandé mama Yvette na Karine bandé ko mata wa ndongo zo mata zo kita. Moi je voulais toujours na ba ka moto do ba ka moto. Au contraire na bandé ko attaquer bato ba bandé ko attaquer Karine pour na Yvette. Ne to kire na ba penya e mami to ka Yvette Kalombo. Yazaki ne innocent dès qu'à trouver ngana to swami to yebani mais on a collé qui ça maloba wana pardon la kacho maloba te on a lobi que ce to bito banda ko revenir na moko mutoza et le roi Karine a publié papa méchac plus de 5 fois afina papa méchac plongé afina papa méchac de tout afina papa méchac de tout sauf rien afina même muto peut-être tozalaki na ye kutu teke en couple tozalaki kaka kosolole tout mais azo apublie or la personne était en couple avec une autre personne na pourtant alaki na fille na ye so tobito bandolandelaki yo finga papa efinga mpe na olobaki ye fa finga papa méchac donc kande ye mpe evi akotisa ye mwana yoka epasi ke na finga evi kande nga mpe na oyoka pasi ka finga papa méchac parce que papa méchac aussi il était innocent papa méchac ya makambo na biso te il était parmi bato baobenga no échange mpe tika bambo nebelo na mambo te mais Karine wana aza moninga na Karine vene à la maison kene ya ngili na baninga na nga oyo amona semi na nga bosana ke bando otambola ke bato bando omona semi na nga te mais ce bino bomonaki parce que vous étiez peut-être bozalaki en dehors ya kozala moninga bokoma libota donc ce tobi tobanda kosa omoni soki ebe banda koseexplikane Karine akoloba ya ye Yvette mpe akoloba ya ye po Karine mpe akozala ke ye bofingelanga evi ye bofingelanga moto ye bofingelanga songolo mpe pakala. Cela veut dire quoi? Les linges sales se lavent en famille. Moi ce que moi j'ai compris dans ce que na elobela Yvette Kalombo échanger déjà quand avant déjà na balo loko avant quand akoma loba boy Yvette était na bo moto baloba akoma loba ka malembe boy akoma mokambuka boy bokoma akoma mamuka lokwa ya sika en fait moi j'ai d'ailleurs le roba résir il fait akoma lokwa moto we akoma mamuka lokwa mambo sika okwa ayebi akoti mokili sika elle fait comme ça comme elle connaît rien en fait. Pas comme ça il fait oh akoma pa ko sala ka pour entourage à ma bé toyoka so le bonazaki choqué pour le baki pour na machalot rabe le bonazaki choqué avec na maman na ngabo mama na takufa so le baki lazaki choqué pour la papa fi na pe le baki lazaki choqué pour la papa méchac donc yo surtout ezaka kana raison moko asimba ki na pe la simbaki dans la minute ezala moko to le banda ko s'expliquer tout au long ya le mot ça peut-être 9 mois 10 mois ya ma problème et qui c'est pas important. C'est pas important. Moi, je crois que les gens sont importants. Il vaut mieux aucune des trois au but. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Yvette n'est pas en ligne, Nayo? Barbarie Tamukuna, merci, hein, parce que les appels américains nous sous c'est supporter séparation de la communauté. Parce que je me dis, oui, ça fait mal. On doit comprendre l'élo sikoyo Yvette Kalombo na cause va c'est la paix. Cela veut dire que la paix est plus puissante que la guerre.
yango tolobaka etozoswanaka to bamakamini tolobaka etozodiscute bamakamini tolobaka toseshoka makasi mpo toyokana basoni soki toyoki mpenza na aspect peut-être Yvette Kalomba azwi décision ki yanga akoma kosalela na ye nzambe yango aye na ndenge akokita mpe boye ebosoloki décision kosalela nzambe mpe te lelo bato bango okufa lelo bango okufa kasi biso moto alamuki te alali akufi totala na bacomédien we comme bacomédien bakufa ekomaka feki nalobana na ngai na ye fe tosolola mais comme daa trop tard nde tokone il faut totala basisi na baton cela veut dire que makambo de bwe kokendele na makambo ya nzambe il faut faire très attention na mutu okanga na binemi sur quelle base binemi nango abomela mutu tata nango abomela mutu mama kano bazaka bapyrami bayebani bafamille emata ekita esala mais lelo babi que ok au-delà de tout on touche na biso na se total avenir yo botinga mpe yo botinga na bota déjà yo koma na mobali mpe na mobali na koto yo za potonga na kisasa ça va ça peut ngolo pe lelo un jour ngapelo na yepe poto ça peut ngolo un jour comme le servant de l'Éternel et après tout ça encore to bébé c'est sur internet faut donc sur internet na bana ba commenter est-ce que c'est quelque important bon en internet oui c'était important. C'était important pourquoi parce que bango mo ba Karine on peut place à Karine biso ko to banda ko bunda na banda ngana na ndako ba Yvette na ki na bundi Yvette pe na na boneso aya bundi mais to tikala ko bango pété mais to yebaki parce que bon ba swana ka batanga na makambo batanga na mamba somo ba meilleurs amis et kitaka e mataka kitaka e sala ke to yoka personne biso soki te biso kutu tamo so ba Karine on petit to bonka ba Karine kana de loin parce que ba tambola ba liana ba kabana ba yebani makambo somo c'est pas et ça là ba tu be passer mais fa ba lonka na réseaux sociaux ba arranger na réseaux parce que biso to tika tout ça minoro bec pona ba te ba ngoko kota mama ba so il faut faire très attention zala la problème na mutu direct zala problème na mutu direct et non tout ça problème mutu mususo là parce que il y a cause problème là dans nzoto il faut faire très attention moi j'ai pas parti à battre il faut faire très attention tiens émission coach monsieur kilo tiens émission pépère quand mbombo on doit comprendre hein cela veut dire lelo bato nyonso bakotaki rando ya Yvette na Karine baoka soni te likamnele boye kikamarade ya bomwana ntango mosusu elekaka bondeko toyebani bomwana totamboli Kenya mobimba nga na yo na elodi mapasa lokumu ya famille oti wapi kikamarade ya bomwana ntango mosusu elekaka bondeko toyebani bomwana totamboli Kenya mobimba nga na yo na elodi mapasa lokumu ya famille oti wapi alande yayo kikamarade ya bomwana ntango mosusu elekaka tozaka wana na nzembo kikamarade ya bomwana ntango mosusu elekaka bondeko toyebani bomwana totamboli Kenya mobimba nga na yo kikamarade ya bomwana ntango mosusu elekaka bondeko bakamara bomwana nyonso tobebana na limbisi bino tobongisa bakamara nga nyonso bomwana tobongisa kikamarade ya bomwana ntango mosusu eleka ça YouTube dans un programme à prendre YouTube apparemment je sais pas avec tout le monde hein j'ai pas de problème na YouTube nan Mourato Solara qui nous sommes deux frères franchement qui camarade ya bomwana ntango mosusu elekaka bondeko ok toyebani bomwana totamboli Kenya mobimba nga na yo na elodi mapasa lokumu
yangu ya famille uche wapi alande nayo nake na elodi pona kumisa nozi nake na erobi pona kutana noni nake na kisasa pona mona Yvette Kalombo nake na français pona mona la baronne nake yeah, c'est comme ça ce qu'on va coller ma cambo bon on va s'expliquer et bon l'explication n'est pas dégarée non pesa on a l'explication pesa tu applaudir kaka tu comme que guerre ezala ngona suka il faut guerre ezala ngona suka il faut tout chaka na se tout ça ba guerre ba YouTube ya bampiaka o lobby boy sali ozongi se ke suki wana mero tanga motema kanene to bo parce que Karina Yvette e ba bengi Karina live oyo kana bike na o tient une conférence na Yvette ba bike parce par exemple bike Yvette bike Karina je te dis une chose tu m'as beaucoup manqué waouh Naleli non, c'est trop fort. No, nobody. You stand up. You sit down. You come here. Nobody. Grâce à Zolo, nobody. Ah, Toyoka. Makambo eza penza. Perso, na 5 minutes. Claudie Dati enregistre. Na yona Karine, na 5 minutes pardon. oyebisanga koloba nanga bokangilanga natikala koyeba te ke Karine azalaka na problème na grâce nene atokende kutuna ndenge na radio pas na kamera comme ma radio non ma grâce écoute ça grâce t'es moi apparemment et tout mbay tu ma grâce pas ma grâce écoute ça prends ça na téléphone parce que pas na yoka bien on a cool. Yango yo. Bluetooth connected. Okay. bani aza déconnecté de fois na mambo ya réseaux sociaux de fois kutu biso bato boyebisanga bolobaka nanga bogangelanga natikala koyeba te ke Karine azalaka na problème na grâce nene tokende kutu na ndenge te ke yo oyaka mamu nyonso tu est-ce que ce Karine atombolaka téléphone na ye abengi nga alo mwa mama ok feta mwana wana ayebi ke na rôle jamais kolinga ye à l'époque na okai jamais kolinga grâce de Karine parce que à l'époque c'est ata siko kolinga no grâce koleka Karine te ata siko tata siko olinga grâce koleka Karine te toyebi na biso na privé soki toyebi tozonga na makambo ya kala nyonso tu lelo ekoma Yvette babeli Yvette kusala nakima yango soki aske nayebi ke nayebi motema Karine nayebi motema nanga mais lelo oyo mamu nyonso tu nekoma boye eza bato ya réseaux sociaux soki mwana ana feneka asalaka émission te eleka nalobi nene tosa bato des fois tozala juste nani aza boye mutu moko finga yo na IVK News est-ce que nga innocent c'est que nayebi quelque part mais est-ce que ça allait prendre combien de temps prendre le téléphone m'appeler me dire c'est parce que quelque part je me suis vu que tozaki na valeur voilà c'était avant que uninga na moi valeur on ezaki soutenu moi je peux dire parce que ce valeur on ezalaki peut-être pe m'appeler ninga na silika te parce que ma mwana umela ki avana silika tout ça la juste deux fois nde tolobi kaka to enterré to tia mai na vino nde moko olobaki mposo tolobi yango mosala nzambe bata réseaux sociaux oyo mpe bokoya oyo kutu boye bosali mpe kisongisoni yango mingi tofingisi mpe baboti na biso mingi tofingisi mpe bana na biso mingi pardon botika na biso biso mo moto osalaki mabe moto abande mabenga nga momi na ye nasengika mwana na Yvette pardon Yvette mpe asengi mama Charlotte pardon Yvette mpe aza désolé mpona papa evi Karine mpe aoza mpe na liloba koloba to avancer s'il vous plaît nazo na parle na Karine en privé eloni ya koloba ya Karine en privé
soit na obanda ko se justifier ta maman. Voilà. C'est bon, je peux continuer. Non, on peut continuer. Le royaume et la justice. Aloba na balife na ye eza parce que balike na chaîne na ba fingi. Nene ayo zakananga. Tu vas nous sur il y a 3 jours l'épisode dans sa live na TikTok. On rappelle na Karine au 4 live pour qu'on ait vision ni papa mi. Papa mi aza na chaîne no yo e ba kité. Donc bah chinois des beaucoup dans les commentaires na zo sa live na TikTok. Moi mi kata kuna live ele kana chemo konzi. Donc pour que elle a global sur les cachets konzi na ebité. Donc comme ce qui donc les cas que c'est pédichuté sans Karine. Oh ndeni utika mtu wa finanga. Au moins on supprimer l'émission puis on oublie le combien de fois Néné a checké la conférence ma chinois belle nana na bloqué okende na ticket na téléphone au soso ouais que wana so batongo ya ba page na nga o basela akombo na nga bolongola botie bui et là tanga parce que page ya na kombo Karim quand dit page les news de Karim pas déjà 100% Karim mais au moins on a yebi na ngate bref venez pas publier na bato tom sur la luxate mais vu que essa la kombo na nga ce que ça bototo sur la mais que ozon na première position que ozon ni nga mais il y a ça c'est quoi il y a ma belle qui est réfléchi ça ni bon et yo y est qu'on doit par il y a mon bon on a dit que Tom soit même il fait une ngazana ayebi que na pp 5 personnes si manayi que batum so comment son nom lilo ngamo na ba bonté na bon non ben maman Charlotte je vais aller voir OK je vais aller voir OK na vu par ya montu mo bo il à la kisanga na yebi na bosa ni place to muta nga e dérangeant ma taxe parce que nga no iba infanga na iveti kibunda na kindo na iveti bitumbatie pa bango na ko bundite mais ba grand frère mo ba ko pekisa no ba ngote po aka ba bundi lo bi bo yuka bo yuka sa ba tusuni bo ti kai alenga la niveti ba bunda bo ti ka ba bunda mta pekisa ba ngote ndemo na sito bunte pa ba yana nga ba tomboli nga ba zongo singi pa so iveta ya peti pa na biso ayebi ko ipa na biso ba luba bakakle biso combien de fois que mon mona ngana ye tout temps muli ba yana biso ba yana ngaba atanga mo pe na kate la bino si kota suka ba mona kake e fala ngo suna santé donc pour no ba kengeza ki même ba liboso na yeba ki na YouTube ko so na mo kivu ba mena tira ko imaginer te ko atana ndoto ke na so na live fait pour na bi que même ce problème to so la kana WhatsApp to sila na WhatsApp pour na bi que ko so na ndi to so na tout le temps mais les bêtes qui beaucoup mais ben il faut donc pour nanga lilo donc le baquet donc ba père qui ça la penza qui espace ndenge za ba na batna mutema so ba ka 5 na espace tena bi ke mo kwa ndulwa mais ba tunyo sto sula na ba ka na mutema te kwa za mtutu zaki ne ba pia ka to akini pe na era bisengo mais atala nyoso wana ti e o sa ba le de mo minga ko bi pe ka mo ko répondre te ke pe langage ya ki ki yu mate wala ba dira benison yo so ibeta sela ngawana ngana sela kaka emission moko na ibana alata ho bakaki na cha perika mikuse ka moko pi mama mbinga na ebisinga tika te webisanga kutu ko sala ba jamais prière pour longola maloba mama lo ndo be puis erolo ba problème sosi za même erolo ba next ba mambu sosu o ya bimisa oyebi pe ke moninga ana mobali nano abali te parce que kombala c'est différent lelo nde babanga bo ce problème eza famille evanda mais wana ezaki noto non ma fiancé ba makangu to to bana linga ala kina ba mambo zoluba pe mobali pa ko tu peux ko kenda singi pa monike nzoka fiango iso sala ala ba bibi na sala ala na kena s'il te plaît Karine Néné omoni elo na ba ndolo ba Néné avant yo kota toko ta ba détail oui et comment on l'a eu côté na nga pela le bas côté là parce que chacun tire le drap de son côté côté to bo maka mo dans famille to so la msus na privé to ba to ba profiter pe kaka apo ba zwa e comme ah Néné azana kimia Néné azana kimia Néné azana kimia so sanksi bazana kimia ah azana kimia Néné comme nini ah bon c'est la 1 minute na côté si maman Charlotte bonjour maman Charlotte Nalo la kuna me bien mais na mokili ba komona que vous avez fait rien mais kuna na lola ozo comprendre baza ba ni ba ke to moni ke to swani to lo to sone pe ben ngo pété to tchana biso na C la paix pour puissant que la guerre ma chance à cause de cette prière ngara parce que je t'aime parce que na luka ngwana ça m'a beaucoup manqué il va dormir pasteur
Sangai. Makambo mususu na yo ekobloqué si vous marchez ata juste pour rien. Côté maman, mon toit koya kolongola ngote, c'est la vie et c'est toute la vie. Awana se eza kosunga biso pe eza kolakisa biso nzela. Prière c'est la eza de Saint-Esprit. Visa na biso alors les nations, mes disciples, parce que Nzambe asala de ana dise ponga na bota ponga na bala dans la vérité on a obéi la parole de Dieu parce que Nzambe malamu toye kopesa yo merci na ngonga kitoko oyo Seigneur parce que zana bana ngomi bale bazonge na bergerie to pamboli éternel personne ne peut le faire tokoki kokanisa o tokoki koloba isa bango otika bango te to implorer makila na yo ari osopaki yango pepo nanga so esika bazali pas de toi molimo na Nzambe o kai viendra il va tamusi papa to ale kata to mona mama Karine ale opération merci Nzambe Saint-Esprit touché mitema. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'unique et le véritable. Nazipi bango na la puissance, la force, l'honneur qui te revient à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman ko kata na o. Maman ko kata pa na o. Amen maman, je vous embrasse que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. On va appeler maman. Merci. Ce que je peux dire, il va être locataire dans ma loba. Karine. Mwana minito mama si asambeli ko banda ko expliquer wa ameleka ki moko mais yo katenga maloba iveto katenga na tika ki oloba non ça va loba na moni pe ba commentaire abato ba komi que non Karine ce qui a beaucoup kota il va être assez skiza qui est assez pardon beaucoup kota donc na yo ka quitter na mona quitter yango moni ki na bande ko expliquer mais maman oloba ande na moni ki ba komi komi na ba commentaire loba non. D'accord, je disais ceci. Omoni makambunyo so elekaki. Mais il va demander le master hein penza. To bito banga solo la ramoko moko eza on a tira monte to luka raison te to luka pe torte. Ngai na minito yo azo pesa motoni ni raison. Soki ngai vetre shokaki yo limbisa ngai. Ngape soki ochokaki nga na limbisio mpona makambo so tobandi kopesa explication yo opesa part na yo ngape na opesa part na nga et aussi fongoli na ye banzela bato nyonso tu ngai problème na yo te nalingi mpe problème na te bando zalazala non. Moi j'ai pas de problème avec toi avant okota na si alobaki si je choqué maman Charlotte je m'excuse les gars qui ont quitté les vêtements salanga. La Karine salanga. Donc et aussi la tête. Tu vas pas Nzambe, tu connais Dieu, je connais Dieu. Tolalo musu tongana yo tolali pe to sambela na maman Charlotte sa téléphone. Voilà réseaux sociaux et barote kangana yo ndete. Nos souvenirs kangana yo ndete yebiango. Le mal qui s'est passé, le bien qui s'est passé kangana ndete yebiango. Des fois il y avait des gens qui m'appelaient mais ayo mamio sobi Karine sala comment tu restais ami avec elle? Marie Baté, qu'est-ce qui m'attachait avec toi de rester ami avec toi? Ndeka maman otoloba que le Saint-Esprit nous guide. Ma frère Saint-Esprit Zarabiso, moi Karine, j'ai pas de problème avec toi. S'il y a quelque chose au cité, parce que le français, la salle au mabé, je m'excuse. Au salle au mabé, je te pardonne. Marietta, c'est la chose qu'on attendait depuis qu'on était enfant. Si tu te rappelles, il y avait une fois, tu étais dans escalier, tu tu imagines. Même quand tu es tu se pété, tu y a un problème.
Donc, ça sert à rien au Andoloba, au Nasala, parce que le Kangapina Loba, au Salanga, Toloba, il donc, et ça là que, si on appelle le Bandoloba, noté Karine, on peut côté on a appelé donc, et c'est à Makelele. Oza maman, Galaza maman, Néné Aza maman, tous ces sous soient innocents, soit dans la Kalaté. Aujourd'hui, le jour passe. Donc, c'est que moi, je peux te dire, le Kolozala qui je recommence. Maman, mais Néné a ma boîte, les clés. Hey, moi, sûr. Il y a papa Evie, que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Maman Charlotte, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Karine, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Henriette Jean. Voilà, Henriette, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Après cette émission, au moment là, Naïveka News dans Longola, émission Nyon Suetangami Yaran de la Sala dans Longolango, parce que je ne suis pas fière de ça par rapport à ma vie future et ma vie présente. Donc, je ne suis pas fière de tout ce qui s'est passé, je ne suis pas fière de tout le ronde qui s'est passé, je ne suis pas fière de tous les insultes, peut-être Simba Mitema et Simba Mitema, Simba Mitema, je ne suis pas fière de ça. Et je te dis clairement, surtout, j'ai pas honte de te le dire, je recommence, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé et moi aussi je te pardonne pour tout ce qui s'est passé, j'ai pas de problème avec toi, seul tu connais mon cœur. Bravo, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça, bravo, bravo Iveka, bravo, bravo, bravo Dora Karine. Ah, merci de la papa est venu. Tu n'as un téléphone à Yvette, tu n'as un aimé. Yvette a saigné quand on a mis un sorti de message. Ok, il n'y a pas de problème alors. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Attends, je te prie là. Papa Evie. Ah, Yoka. Papa Evie, couple qui coule. Papa Evie. Ah non. Et dans la vie, papa moi responsable, mature. Ah non, ça dans la Chine est la grâce. Dans papa moi qu'on réfléchit et qu'on tient la C. Papa msuba est censé, papa msuba qui dengele, qui jingi lo baluba, soit qui me montre la bêtise, à soutenir la bêtise. Mais quand papa vit, pas de problème. Ah non, papa lui c'est un don du ciel. Ah, c'est pas Ok, Karine, je peux le bas photo, mais pourquoi pour la bisola? Un problème dans le donc, na ma camarade Nyon sondé na koli et na mutavanzi na loko yuti ko yibino mutima nanga. Bibi kina na mto kanga tenga sweli kambi ye kandi na lobi bongo isini iliki. Bon Karine on la nga ki camarade yango ya biso boyo pozo mitia la carte no mibale mais no ba kaza prendre. So c'est au coup pour ya biso na pe bana nini. Ok. Donc là il veut est-ce qu'on va on yoka na. Donc, papa il vient à Maloba quand tu es en privé. Tu es en live, papa il donc, on a fait la part dans Yvette. L'immissaire na nyonso na Luba. Ah non. C'est trop fort pour que moi. C'est trop fort. Non, wonderful. You're wonderful. Karine a dit pardon. Il y a quelqu'un camarade. Il y a quelqu'un Nairobi baninga ki camarade ya bonne l'équipe bondeko c'est faut faire attention na ki camarade bon mwanda et alors commenter ça to yoka bango to miyoka to yoka bango personnel expliquer exactement le verbe na zone c'est que vous on nyonso na bike na shoka kio limbisanga ma famille ba ya na se ba nyonso na kotisa ki limbisanga donc ok, merci beaucoup de l'immission de notre candidat. Il va dormir pasteur. Ton candidat à l'éclair. qui programme depuis au retour d'un aîné. Il y a 2 semaines. Ça fait quelques jours passés. On a eu ça néné dernièrement, on a autre chose attaque. Namona qui live. Moni encore un pasteur m'a sauté. Na mo kili mo qui l'a m'a sauté. Na ça l'émission on fêtait. Mais Jamba Eba qui est ça les m'a boyé, fallait maman Charlotte
Donc, ma soeur, c'est si il va dire qu'on quitte de livre, ça me dit que les cas, ils ont déjà. Ça déclenchait beaucoup de choses. Il y a moi, on comprenait qu'on est libre et à monter au temps pour la bien, on prend la l'aise. Donc, tout à fait. En plus, on dit, il pas de boire, on a fin Internet, c'est ça qui est passé. Ton côté, l'autre, ton côté. C'est ça le problème. La lobby qui est bon côté là, ils ont leur côté sur le photo, peut-être alors on m'a parce que les gens parleront toujours, en bien ou en mal. Sur la photo, peut-être m'accompagner belé au sala. Si on dit tu vas finir là, c'est voir quand ça y est, t'as manqué. Zambi on est capable de nous et total quand les mamans lobby avec le cœur. Moi, en tout cas, avec le cœur, j'ai. Ah, pourtant, j'étais malade avec un hôtel. Tu m'as manqué. Les nations, mes disciples. Non, mais personne n'a pas pose dans le cas. So na bida linga kote na kosi. Yango pasa. Na linga ko okoma lo kwa ser na nga madringa na nga mungala yo ano muduba. Okoma lo kwa ser na nga. Donc de fois pour lo baba mamsi bando le kota ke muto lo bina ibe do moteka lo kwa to sola te na liksa na nga o. Nene aye dia chaque patondo sola même na privé. Donc, non, qui toujours dit comme nous, on a dit, il y a pas de tout. Même pasteur Mike a témoin. Combien de fois, bien, on a évité de pasteur Mike a la première identité. Et à quelqu'un des membres qui Internet, ils ont un endroit qui n'ont pas, mais dans le thème, à part par Internet, ils n'ont pas de vraie vie. Là, Karine, oh, il va dire plus, wana. Donc, sans arrière-pensée, Karine, comme t'as 12 à côté que on s'abonne, donc, yo, il y a un coucou de Kabatoua. Karine, mais toi, mais ça te je peux te dire un truc. Yango passant. Passant en yo. Parce que l'autre émission, je peux te dire un truc. Eh, c'est trop fort que moi. C'est trop fort que moi, passant en yo. Bon, faut ma coûte. Parce que l'autre émission en yo. Ouais. Tu m'as manqué. Belé au sala. Là. Nabi, Ananda, ouais, allô. Allô. Ouais. Le Saint-Esprit, non, il y a ma soeur en Christ n'est pas le moment. de moi. En fait, c'est un peu ça. Ok. Mais en tout cas, on a le banzamba zolukumu. So ina bina linga kote na kosi. Nga linga ko koma lo kwa ser na nga magrenga na nga mungala yo ba. Okoma lo kwa ser na nga. Donc de fois pour le papa mamsi bando les côtés que muto lo bina ibe do moteka lo kwa to sola pe na lisana nga. Mais ya yebia chaque tendance sur la même na privé. Donc, qui toujours dit comme nous, on a même pasteur Mike a témoin. Combien de fois, bien, on a évité de pasteur Mike a la première identité. Et à quelqu'un des membres qui Internet, ils ont un endroit qui n'ont pas, mais dans à part par Internet, ils n'ont pas de vraie vie. Naka Karine, oh, il va dire plus wana. À part Kako, maman, naka na mutema wana. Donc, sans arrière-pensée, Karine, comme t'as 12 à côté que on sabre, donc, yo, il y a un coucou de Kabatouana. Karine, mais toi, mais ça te met. Je peux te dire un truc. Ouais. Tu m'as manqué. Déclaration d'amour. Émission Sili.